Bokanisi nini botali bomoni bomituni mituna ebele botika nayebisa bino lelo tozali 2024 awa tozali na ville ya Kinshasa na commune ya Limete na quartier Mombele. Mbula ebeti lokola mbula nyonso kasi badega oyo esali na ville ya Kinshasa bolukela yango kombo. Ta caméra na biso etambolaki na ba différentes communes kasi to préféré to laksa bino pona lelo oyo esalami lelo na Mombele. Mbula ebeti kasi na suka esali badega. Enanisi biloko ya kolia na mai, enanisi bamituka, enanisi bapusu mwae kutu ezate. Nakanisi kutu nzambe asiliki, nzambe asilikaka te, nzambe azali nzambe ya mawa. Pona mbula esala badega ezali biso moko nde tolingi esala. Base ya kobwaka basalite na bakaniveau ekomi ata mbula ekosoli il faut esala badega. Yango na kosenga na congolaise nyonso soki olie salite to pe ngobwaka batiti to pe kopal nyonso kobwaka luka bwaka na poubelle na yo soki ozangi mbongo ya kopesa moto apusu tika wana ata libanda kasi tiango na kati ya poubelle oyo leta tia na nzela leta ye moko koluka ata na kamia kine kobwaka na ko place kobwaka na bakaniveau yango ezozongela biso botala lelo soki totali kaka la misu lobi toko regretter lobi Kinshasa ekodinda